na bino nyonso bozolandanga Stéphanie La Rose na La Rose Show. Bienvenue encore na La Rose Show. Lelo na awa kolekisa bino ndenge nini ngai na bombaka ba tâche mundu na ngai na elongi na nga oto benga kango color corrector pona ko bomba ba tâche no ya mundu soko zali nango na elongi. Ce qu'on appelle quand même eczéma, on a pas encore besoin vraiment de bambumebele. Au lieu que bomba on a maquillage pour na ebi makitoko. Nous avons sabino biloko on a la salle donc cancel la nini on a utilisé car pour nous qui vraiment ba question belé. Dans cette vidéo parce que nga vraiment nous avons vraiment monté ba tâche ne longi na raté malheureusement mais dans cette vidéo on a sala qui quelque part à ce que cliquer wana ekola qui sont ndenge na sala qui parce qu'il y a qui na posonae ça qui vraiment ba bouton et belé mais na ko la sabino peut pas nanga parce que banana comme na zemi na comme ko bima ba tâche a likolo ya monoko na ngai donc on a qui a pe ko la sabino ndenge na sala ka suki na zo bima sala ka eloko oyo chaque jour te na sala ka ka suki na zo ki déplacement encore spécial anniversaire lokola wedding soirée moko ya bien ndenge na bomba ba tâche na vraiment emona na te ndenge na sala ka eloko oyo na zo la kisabino ozali na posa ko sala na concealer na yo oyo ya orange concealer nyonso za na couleur ya orange les belles dames na répété ozaka ka te na posa ko sala na combo ya concealer oyo concealer nyonso za na combo na couleur ya orange pardon ya monde okosala pona all bomba ba tâche ya elongi na yo okotiango bisika oyo oza na ba tâche na elongi na te bisika okotia concealer na yo donc na concealer ya elegant ya monde na saleli lelo na elongi na ngai tu as na concealer oyo ya elegant cover ya monde na saleli on te pardon non la sabino ba différent parce que na ba couleur ba concealer rebelle pas oza ke na posa ko tuna nga question couleur ya concealer ya orange ya monde na salela ka pona ko bomba pe ba tâche na elongi nanga ce qui posa pe na posa ko na oyo ya marque to na palette na biso oyo ya marque oza na couleur na yo awa na couleur ya orange donc concealer nyonso kosoma na couleur ya orange de belle dame yango nde ezali wana pona ko aider biso ko salela ke pona yo ebi makitoko bino bozo mona nga vraiment ke na te maquillage ebele te na misu na nga na vraiment apona ko lakisa bino pona ngai mais malheureusement pona nga eza vraiment mabe mingi te eloko eza important na elongi na biso na maquillage eza na ke kotika pona yo naturel ezala propre pe ezala kitoko avant même que osala maquillage na yo ezali bien comme ba tâche na yo ba tempo na yo na elongi na concealer ezali bien mais ezali bien makasi ko batela ngo comme na sala ka ba soin de visage na elongi na la kisa ba technique na nyonso na la kisa bini ba bozo ba ke oh la ko zona zeme elongi zo mona ko zona zemite parce que il faut pas comme pesa yo moko zelo ko moko boyo moso mi lingi mi pesa ki obeba makasi te les belles dames o ko sala bloko o ngala la kisa ka na vidéo eza bloko moto na sala ka onka ka posa vidéo non eza biloko o na sala ka ngamoko na ndako pona ko batela poso na nga même dans un maquillage te na bima toujours kitoko donc sala ka soin de visage no na nzot na elongi pardon na elongi na pona elongi ezala bien ata ce ko la ti maquillage mingi te o ko na poso ko la ta faux de teint ebele te comme tout le monde a pas film sous akola ta faux de teint bo o ko longola ngo même donc elongi combien kilo ezala ka bien te maquillage bongaka ke ela ta ka poso na yo pona ebimisa poso na yo kitoko to sepela na makasi na kolo mingi te na ko tia vidéo o po bino ko bolanda ndenge ni na sali yango merci. Et là, quand vous avez ça là, il y a concealer na ya elegant ya couleur à orange. Nazo tia concealer na bisika oyo, nazali na ba tache noire, nde bisika nazo tia concealer na ya orange. Ce que vous avez na tache moko ya noire, vous avez na tempo et vous avez comment vous na posa ko bomba ngo pona emona na te na faux de teint na yo, il faut otia na concealer na couleur à orange, ni besoin na nazo tia. Ce que vous avez na ba tache belé partout na elongi okotia couleur oyo ya concealer ya orange na elongi mobimba après ko tia na ko éponge na ya beauté pour na ko benda ko benda sikoyo concealer na on a tia couleur ya orange na elongi ce ko zali na éponge au télé ben dam ko même ko utiliser misapi ezali na problème moko te ko sala ka keloko moko donc ozo benda ngo bien donc ozo benda ozo te ozo benda pour longola mais ozo beta ngo bozo mona vidéo zo la kisa wana pour na etika la ka bisika oyo otie yango donc ezala ka bien ko utiliser concealer na biso ya orange na se pona ezipa biso ba tache tango ko tia faux de teint okomona ke ko chao elongi uniforme e ko sala ko ma elongi kitoko pe ba tache na yo nyoso zali nango e ko bombana
les belles dames bolanda nde video ezosala bomona nde batashe nazalaki nango likolo wana ya monoko nde ezipami ekomi nga na couleur nini na couleur ya orange. Après wana nakoki utiliser concealer nanga na palette ya MAC nde nazosala oyo ya orange wana mpona kotia yango na se ya misu nazosala misapi nazotia vraiment ebele te mpo misu nango eza na problème mingi te mais soki ozali na misu ezalaka misu na se wana eza noir ou bien oza na batempo wana okoki kotia yango mpe ezipa yango avant ke topakola fond de teint. Na silisi na kotia milani fond de teint na lobela fond de teint nanga oyo donc nalingaka yango mingi eko aider biso donc système oyo totia nano concealer ya orange eko aider biso mpona totia fond de teint ebele te na elongi mpo elongi no ekoma kilo te les belles dames maquillage ebongaka te ke non esala o poso kilo non maquillage ebongaka non ebongisa o nde poso mpo poso na yo ebima kitoko donc nde bozomona wana nazobeta brosse nanga nazobenda brosse te me nazobeta yango na poso nanga mpona etikala ngai na poso nde bozomona wana nazopakola fond de teint na ngai très bien bimo bokomona ndenge siko elongi nanga ekokoma uniforme. Après kobenda bon na kozwa beauty blender o bozomona éponge nanga beauté wana na kobenda kobenda ngo siko na elongi bien mpona kovandisa fond de teint na ngai elongola ba trace nyonso banzela o brosse koki kotika. Going down tonight is going down Le belle dame okay bonge selongi tobi makitoka tinate e kominatina Boss Brothers merci beaucoup kolandanga merci na bino nyonso banzina nga ne bande pe bokomi nanga na suka nzambe apambola bino nyonso kobosana te soki video oyo e aide yo ko aimer yango ekosala ngai bien pe kobomba kaka secret oyo moko te partage yango na bacamarade pe na bandeko na yo ekozala bien makasi kobosana te kolanda nga na Facebook nanga na question nyonso ozali nango les belles dames na kozala wana mpona korépondre na baquestion na bino oyo ezali La Roche Show. Aimez page nanga ya Facebook, commentez tindela nga message nazali wana pona bino ndenge bino bozali wana pona ngai. Merci na ba Boss Brothers ko bosana te na lekaka pe na Tsu Congo na Sepela TV. Wana tukutani à la prochaine. Tinate et Kominatina. Bye.